Shalom, shalom, peuple de Dieu, na pesi bino mbote. Shalom. Eza yanga bino mama Rebecca, ne papa gia uti koloba ser kati na bino, kati na bonzambe. Na pesi bino mbote, naza mwana oyo ke nazo kambama na molimo mosantu, yenda azo sunganga pe azo edengai. Na muke nazo akinde na lingi na partager na bino peuple de Sion, pe tokoka kobondela. Mais na lingaki na lobela lelo, par rapport ya makambo oyo, etali ba femme de nuit, ba mari de nuit, ba problème nyonso biso bana nzambe tokutanaka nango eza kaka ensemble oyo mama Rebecca alinga loba. Alinga fortifier mutu moko na pesa mutu moko makasi pe kondima mutu moko ekola pe ayeba ndeni ya kosa sorti na ba problème nyonso ekoko yela ye. Pe azwa makasi na nyonso ekoko komela ye. Akanisaka maloba oyo tatane alobeli lelo na nzela nanga pote ayeba na kosambela malamu pe ayeba na kobika. Yango wana papa Guy, mama Sera na lobaki otanga parce que yo yebinga na na difficulté moi muke ya kotanga bien. Na lingaki botangela nga Bible ya Job. Tangela nga Bible ya Job mama Sera Job D. Tangela nga Job D. Bana nzambe totanga Bible waza français tango waza na lingala tanga. Me botanga maloba na nzambe na Job D. Banda kaka na D, banda na D. Apo kititi na 10. Job D, otangeli nga bandi na D, ti na 10. Wana papa Guy pe azobongisa Ephésiens 6. Papa Guy po na temps, yo po bongisi Ephésiens 6 s'il te plaît papa nanga po aider ngai po na kotanga Ephésiens 6 otanga na 10 à 13. Ok. Mama Sera so ozio bandi hein, so ko ozio bandi. Na pesi yo maloba mama. Namoni mama Sera za micro azokanga azofungola na yebite nini me natanga me nazala na mwa likukuma muke pona kotanga na difficulté otanga me molimo mosanto na difficulté te na koteya menga na otanga na mwa difficulté na tangi kasi na lobibo ya opetinga Job opesinga Job D ya pamba Job D combien Job D banda na D ti na 10. Banda pe kotanga na chapitre D. Chapitre D osilisi na 10, oui. Ok. D ya 10. Napenda na kombo na Yahweh. Amen. Yahweh atuni Satan. Outi wapi ye azongisi. Na uti tambula. Fai nyonso. 3. Yahweh alobi na ye na banza omonaki mosali na ngai Jobi na mokili mobimba. Moto mosusu lokola ye azali te. Azali moto ya malamu pe ya bosembo. Atosaka ngai pe aboyaka kosala mabe. Otungisaki ebite so na tanga ngo. Est-ce na kipi? Allô mama Rebecca. Yo tanga osuki wapi? Allô suki wapi? Osuki wapi? Na 3? Na 3. Ça va tika nga na continuer, tika kasi nga na continuer. Bongo Satan azongisi. Nzoto ezali. Nga na zwi na 4. Bongo Satan azongisi. Nzoto ezali po na nzoto. Moto akoki kopesa nyonso oyo azali na yango po abika. Nzoto na ye
nzoka nde meka kaka kobwakela ye mwa moke maladi na nzoto okomona ndenge akofinga yo polele. Yawe alobi na Satan, likambo te, sala ye ndenge olingi. Bopointaka sala ye ndenge olingi kasi koboma ye te. Bongo Satan alongwe liboso ya Yawe pe akei abwakeli Job maladi ya mabe na poso ya nzoto banda na makolo tina mutu. Job akei kofanda na esika babwakaka matiti pe alokoti eteni ya eluku oyo epasuka po akwanzaka na yango nzoto. Mwasi na ye alobi boye, oko tikala kaka moto ya malamu, ebongi ofinga Nzambe po okufa kaka mbala moko. Job azongiseli ye, yo ozali liboma te. Soki Nzambe apesi biso bolamu, tondimaka yango na esengo. Bongo soki apesi biso pasi pona nini toboyaka na toboya eza point d'interrogation. Toboya na nyonso wana Job alobaki liloba moko te oyo ezali mabe na miso ya Nzambe. J'espère boza na ba Bible na bino. Maman Rebecca alobaki déjà na tanga na ba difficulté, mais molimo mosanto azwa relais yenda expliquer biso la parole de Dieu. Qu'est-ce que Maman Rebecca lingaki aloba na par rapport na Bible ya Job? Biso bana na Nzambe biso nyonso tokendaka kaka na sensi ke Nzambe asala biso bolamu mpe apambola biso abikisa biso basante na biso ezala malamu, makambo nyonso ezala malamu. Me tobosanaka ke bolamu ya Nzambe eutaka na bolingo ya Nzambe. Bolamu ya Nzambe outaka na bolingo ya Nzambe. Po Nzambe asala mutu bolamu seke Nzambe alingi mutu wana. Alors na batu nyonso o Nzambe alingaka bazalaka ennemi ya Satan. Bazalaka ennemi ya Satan. Satan atalaka bango. Parce que Satan amonaki Job. Nzambe tonga tuni ye Job, ye pa monaki Job. Alobi na epeso Job aza bongo eza po aza malamu po na aza na bomengo yango wana. Aza bongo meka ye bwakele kata maladi romona. Ndenge akoagir. Satan alingaka ameka biso atalisa Nzambe na biso. Ndenge bana na yo bakoagir devant problème. Mais bato ebele bayebaka te. Ba problème mususu eyelaka biso na vie eza pe po Nzambe amona combien alingaka biso pe banguna na Nzambe bayoka soni. Po bayini na biso balekaka liboso na Nzambe ezali Satan pona koloba na Nzambe makambo oyo biso toyebi te. Meton bazo solola awa Job pe ayebaki te conversation na bango eza nini. Job ayebaki te. Job avandaka aboye mbala moko bayeli basango, mbala moko azwi maladi, mbala moko akomi par terre, mbala moko akomi mobola. Combien de fois même biso to interpréta ba mal ya baninga mabe, mais to yebi te soki euti na Nzambe. Po Nzambe akolisa ye, po Nzambe changer ye, po Nzambe amatisa ye, po Nzambe restaurer vie na ye. Okoki ko perdre nyonso za nango, mais po Nzambe asala lisubola mulobi. Biso nyonso bana Nzambe to ana problème oto tungisa nango o efatigaka mwana na Nzambe. Mo Kristo alinga ata lota mari de nuit. Mo Kristo soka loti mari de nuit aza abati et affaiblir. Mo Kristo alinga kate a perdre. Menzoka yebite na kati ya ko perdre na nga Nzamba bombelinga nini. Tika na bimisa masan joli aya kozwa kembo na pasi ezokomela ngai. Bino te batu bokoki kopona ndenge Satan koyela bino na vie. Bino te nde batu bokoyebisa Satan lelo ya kobundisa nga na nzala parce que yo za ya kotonda. Ndenge Satan akoyela na vie na yo yebite. Tongo ya kobetelo porte yo yebite. Mais yeba ba Kristo nyonso Satan o visiter bango. Ba pasio biso to monaka e utaka na Satan.
eza provoke na ye. Mais mwana nzambe yo mutoko pona te likamuni satan koyela yo na vie. Yango na pasi nyonso kokomela yo. Likamuni nyonso koyela yo. Yo monango karake eza bitumba. Nga pe ba problème oto ezaki kokomela nga nazaki kozala faible. Nazaki kozala bati. Mais mukolo mususu nazo partager na mama Sera. Mama tala likambo ekomeli ngai. Alobi eza distraction. Kabi yende ni ngana meme likambo oyo ngana mwana nzambe na kolota mari de nuit te. Mais ya loba na distraction. Alobi kolanda ngo te eza distraction. Yo bondela nzambe yo travailler yo bondela to muso eza film mo ya kala olinga ngo te bazongiseli yo ngo nde lelo po batala yo. Na mona muninga na ngana kondima moko elekela ngai. Esika wana nde nazwa makasi. Mateya oyo uti na kati ya se ya nzela ya ba mari de nuit. Nde na koma seti ya cinéma pona kwa sene ba na nzambe. Eza problème ite koyela yo na loti femme de nuit na loti mari de nuit et abatir yo na vie. Jamais koko kitisa mutu na ona se. Fo yeba ke Satan anda yelinga lelo boye. Ça va? OK. Otali pendenge kotelema. Nzoka nzamba otala ondenge kotelemela. Parce que tongo Job Satan ayeko bundisa ye. Nzamba lo ayeba ki atutela ke tolo aza muta bosembo. Satan osala nyonso po Job abimiselo kwa lokuta. Satan akeko kota na kati ya monoko mwasi ya Job. Nenga kotela Jida. Abanda makambo wana kala ya kokotela bato. Koma mwasi no atinda yo finga nzambe. Koma mwasi na loba lobela ka nzambe likampo kufa no kambala moko. Mais Bible zoloba Job aloba kita likambo mote ya lokuta. Wana totiki papa na ngai atangela nge Ephésiens 6. Atangela nge Ephésiens 6 ndenge na lobaki. 10 à 13. 10 à 13. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et pour sa force souveraine. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. 12. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Là, continuez? Non, merci papa, merci. Biso nyonso toyoki papa gindenga tangi batu nini tobundana na bango. Satan akita na sa kita moko te na ba ange. Yaya ba ange o bango wana bakangaka ange ayaka na réponse ya Daniel. Mwana na nzambe fwatia yango na mutu. Baza bato osaka na bango te. Soka pusani pene na yo. Nani deja lala na mbetu na ye aomona bato. Miso eza ofungwa mama okoko loba ta okoko telema te ba blende na mbetu. Okoko ningana ta okoko bouger te. Bakangi ye. Amoni pe mutu mo aloba lamusa ngai. Mutu pe na oleka ye ma okoko bimisa pe mate. Tozo bunda na batu oyo. Baza Mama Rebecca, sorry mama, je m'excuse. Guy, I want to ask you, guy, you listen, your guy, you understand the guy. Nde bana na nzambe loko wana futo ye bango. To yeba ke ba milimo babundisaka biso, bakza capable kokanga angelu o avanda na mboko lisume zate. Bible zoloba na biso na Apocalypse 22. Mboka nzamba vandaka eloko alisuma elekaka te zate. Me ba anjo bazo uta na mboka esantu. Milimo wana bakanga bango. Siko soki bakanga bango, ngana na mokili ya masumu. Tosala kape masumu. Pona ni to ba problème yela biso tozala kabati. Pona ni makanise yela biso ka ya mabemba la moko. Lokola ya mwasi ya Job. Pona ni ba pasi tango yela ka mutu olingaka te kota na profondeur ya mozindo.
ke bana na nzambe na se na moi babundaka na batu oyo te ke yo ozokanisa na obunda na noko na biso na mama leki na biso wana ndenge biso tokanisaka mabe uti na satan satan bomaka to toza na bomoi esa po nzambe alingi biso tozala me baproblème nyonso ekoyela biso totikala ferme na nzambe na assurance ya nzambe bosantu ya Israel lokola ya lobi ke simba ye me koboma ye te take toza na bomoi tokumisa nzambe toluaka ye na baproblème nyonso nzatana koya na vi na yo ayeli yo kaka na ndako na yo ayekanga bano mayele aye kokomisa bano babandi nyonso wana po emilie yo ndenge satana okotelo na ndako yo yebi te batu musu bazala na mbongo bakoma bapauvre nde satana oyela yo na finance oyebi te porti ya kobimela yo yebi te yo mutu oyebisa satana te ke ya kobundisa nga na position oyo non yango wana futa ozala makasi futa osimbana na loboko union fait la force yango lelo toza na kati ya groupe ya Papa Guy po toyokaka maloba na nzambe tozala toujours na présence ya nzambe po eza na baproblème mosusu elongolaka bato na problème na présence ya nzambe tala makambo ekomelaki Job baninga Job balobaki nini j'espère boza bakristo botanga bible ya Job mwasa Job alobaki nini mutu akufeli bana nana yebi so nzambe alinga change mboka evenement nini nzambe akokosala nana yebi makanisi na nzambe soki nzambe alinga enseigner mutu to akolisa mutu nana yebi o nzambe akobongisa atia na disposition mutu wana po akola nana yebi ndenge nzambe apesela mutu mayele pasi nyonso komela batu na viso oyoki pase na bango ndima te batu musu baza emilie lelo me soko yebi pase na bango oloba te yebi sanga tongo kuta na Job aza kota poubelle balobi kota matiti azo kwanza nzoto nyonso mukusa yebi sanga yo mutu mbongo oleka wana kokai na mbongo Job wazalaki nango yo mutu wana bana mibale oleki Job na bana azalaki nango bakufaki mais likambo ekomeli Job est-ce que yo zalaki na conversation ya satana nzambe po yo juge ye nana yebi eleka na monde spirituel nana yebi babongisi po na ye nana yebi po nzamba bongisi po na ye evenement nyonso yaka na via mwana nzambe nzamba permeta hango mais bo yeba ke satan zara mwana musala ya nzambe mais ndenga ko yela ona vie yo yebite ndenga ko proposer nzambe yo yebite parce que awa satan na mutazo proposer nzambe soko tangi na Apocalypse 7 1 à 3 oyoka ke milimo bundisa biso botanga na Efesie bakanga ka mipepe bakokanga finance na yo bakokanga libala na yo bakokanga sengo na yo okomi pe rejeter na vie mutu pa beti lisolo mususu ayebaki yo te basala kango mais kaka nzambe na biso alobi nini les malheurs atteignent souvent les justes mais l'Éternel akodélivre biso toujours. Alors biso futo zala na confiance en nzambe omona na milia ba na nzambe jalousie na milia nzambe haine na milia nzambe hypocrisie to mona nguya nzambe ndenge nini yango satana azokanga biso na mitambo na ye na bafile na ye yango tozo umela na pasi. Le moment est arrivé notre génération tozo kende alors biso to simba nzamba bo santo main dans la main to épater notre génération biso to koleka batu babanda évangile baleka toza na bolingo to telema toza na bomoko bana nzambe bapanza na kaka bana nzambe babeba na kaka banza nzambe musu batonganaka oyo kosalama te na bana nzambe ezosalama nzoka ya mwana nde zwa kokwesa bonzambe na biso nzambe na biso aza sacré toyeba nini tokosala toyeba nini tokosala te soki likambo ekomeli yo ya liboso fo yebe uti wapi eske na nsima likambo oyo bolamu moko ebombami te eske pasi ekomeli nga lelo humiliation ekomeli nga lelo okoza mpe mokolo boza mwana nzambe osubi yobi o nga mwana nzambe ndeni nakosuba ndeni nasubi na bilamba nga na mwasi libala nga na mobali ya libala satan a visité ye ayaki obundisa ye yaya mais mwana na nzambe omona azwi paniki mais nzoka ayebaka te atangaka Efesie alekaka ayebaka te bana ye babundisaka ye ke bato baza capable bakanga réponse à Daniel ka yango moko te pendant 21 jours mais avec
avec ange de l'Éternel. Bakangi ye. Eboso bakangi yo na mbetu na yo. Eboso bakuti yo na nzela otambusa mutuka. Eboso bakuti yo quelque part. Ozo yeba. Yango na biso nyonso. Tozo pusa na pembeni na Nzambe. Tozo ebisa Nzambe. Kolo. Kolisa kondima nanga. Pesanga mayele. Pesanga mayele ndenge nini na komonela makambo na Nzambe. Makambo Nzambe bamonela yango na miso ya bomoto te. Makambo Nzambe batreta yango na miso ya bomoto te. Makambo Nzambe batreta yango na mayele ya bomoto te. Nga pe nazaki komona makambo su na miso ya bomoto. Mente Nzambe afongoli nga miso. Nzambe atindeli nga servante na ye. Pembeni na nga afongola nga miso. Nakoma makambo ezali kolelisa nga. Lelo nakoma pe koseka. C'est ça union fait la force. Topesa na connaissance. Pote Nzambe asala na biso puissamment. Bible ezoloba na Psaume na Psaume 72. Oh Nzambe, pesa mokonzi na biso mayele na yo. Lakisa ye ndenge yo okataka makambo. Nana yebi nde Nzambe akataka makambo. Nana yebi ndenge Nzambe apeselaka mutu mayele. Nzambe akokotio na pasi moko boye na vi bandeko nanga po asenie yo kaka. Tongo yo obima. Obimi na senema moko, c'est ça la richesse de Dieu. Outu kozongo na kati ya kobombama. Dans les secrets. Dans les secrets. Biloko wana biso ba Kristo futo za nango na mutu. Futo tambola nango nde tokokola. Bible ezoloba libota nange ezobunga pona kozanga mayele. Comment moi likambo ebungisi nzela? Pendant que nga na bombeleki ye bolamu. Comment moi problème ebungisi nzela? Lelo famille de nuit au mari de nuit. Batu musu batie bango ba uili na sama kolo. Batu musu ba pasteur balali bango. Batu musu basa mabala ba pesi bango bazemi. Likolo ya femme de nuit, mari de nuit. Mettons un temps à Ephésien. Est-ce qu'à Koko se mesurer? Na besprit oh. Bakanga kami pepe. Tang apocalypse. Baza bato bakitana Satan. Baza kana makanisa malamu teka ya mabe. Me pona ni lelo awa lobi awa. Tanga ka liloba na Nzambe. Okokola. Lukoko vanda na bato mayele. Senga ka lito ya molimo. Tona zo tanga Bible. Mayele ye langai. Seigneur soki entourage nange za mabe. Longo l'entourage nangai. Tia ya malamu. Nzamba kosala yango. Na bomo ya moko na moko. Ngana lingi to bondela. O na memela kibino pona exhortation yangwana. Mena lingi to bondela. Papa Gioko oloba. Amen. Non, c'est bon. De toutes les choses mokonza l'univers. Oya sangisi biso awo. Tozoloba kolo toyoki liloba na yo. Kolo yo lobeli biso na poko lelo. Me nga mwana na ona ye liboso na okolisa kondima nanga. Pesanga mayele na yo. Lakisanga ndenga komonela makambu na sansa malamu. Lakisanga ndenga koyokela makambu na lito ya molimo. Pona kola. Nazala fermi. Po ata mpepe yelinga. Na ninga na kate. Molimo mo santo. Na yebinde bakola kate. Kolisanga. To bondeli. To pesi Nzambe pe pona exhortation. Merci. Pe to bonde na kombo Nzambe abule. Merci Nzambe papa. Mosaïsi et compréhensé. Yawe Nzambe bo santo na pesi yo. Merci. Yawe Nzambe bo santo na komisi yo. Poto yo bongwani te. Poto za malamu. To pamboli kombo na yo. To komisi yo. To netoli yo. Peuple de Dieu bondela. Bondela Nzambe ebisa Nzambe apesa o mayele. Bondela Nzambe loba Nzambe akolisa yo. Bondela Nzambe loba Nzambe afermiri yo. Omonaka makambo na sansa malamu. Oyokelaka makambo na lito ya molimo. Ososolaka Bible parce que okososola liloba na Nzambe. Kaka na mayele ya Nzambe. Tika peuple de Sion. Na kati na exhortation. O mama Rebecca kokiko exhorte libota na Nzambe. Bolamu na Nzambe kota na bandako na bino. Bolamu na Nzambe ekota na bavina bino. Bolamu na Nzambe ehela bino. Bobondela Nzambe. Wana mama Rebecca zokata. Po continuer prier koto. Na basije mususu. Mais oyo bino boyebi. Yango no moni mama Rebecca lobaki na exhortation lelo. Comme na ozana groupe na biso ya papa na biso a invité nga. Na lobaki exhortation oyo bino pe bozala na part. Eloko moko te lembisa bino. Eloko moko te na vie ekoko bâtir bino. Bozala makasi, bozala toujours ferme.
bosimba toujours liloba na nzambe, bobondela nzambe na bosolo, nzambe akoyeba kosala bino bolamu, nzambe ya Israel akovisite bino. Wana ezalaki yanga ndeko na bino se Rebeka na exotaki bino na Bible ya Job. Tanga Job 2 tobandaki na chapitre 2 tosukaki na 10, okotanga lisusu Ephésiens 6 okobanda na 10 osisi na 13, okotanga lisusu Apocalypse na ndako, okotanga Apocalypse 7, botanga 1 à 3. Bokosenga mayele na banzembo tobenga yango na Psaume 2 72 1 à 2. Tika nzamba bosanto apambola bino.